Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur, tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité, mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Oui, fidèles internautes, quand on dit que non, les lotos en Afrique, avant tout, mbote belé, partout d'ici que vos amis dans le monde, bon, on a qui lobby, na morgue, les cas qui les lots, exactement, pour rendre dernier hommage, na artiste, comédien Mundweri. Et bien, Mundweri, Babola, les sangs dans ma belé, dans nécropole et au sein la bienté. Alors, entre-temps, la Sengi chorale va s'apprêter déjà. Il va accompagner Sambo pour la absout. Alors maintenant, Tokoyo Kabongo Liloba, na Yoko Katinyaba, organisateur et Milulu Oyo, Fiston Sai Sai, qui a été pour beaucoup dans l'organisation. Il va prononcer un petit mot et après nous allons continuer. Fiston Sai Sai, à vous. Ok. Papa, maman, bandeko, mbote. Na kombo ya Nzambe oyo akokisi mokano na ye à travers notre collègue, votre frère Mundweri Vika Yaroger alali lelo ezate po mutu moko azalaki na volonté et que akoki kola musaete soki lelo batuni volontaire batu nyonso tozali awa ya ojala muka tokoloba oui mais soki oui na biso ekozala na effet te seke eza mokano ya Nzambe yango nalobi boye na kombo ya organisation interne nalobi organisation interne. Pourquoi? Parce que ezali organisation moko sans divergence, organisation moko ya bomoko NTPC to sangana pour que to réussir likambo ya kokundela Roger kitoko yango tolobi bomoko wana et continuer biso ba artiste totikala liboke totikala bomoko na motema moko po ete tolonga makambo ya minene oyo eza liboso na biso. Makambo ya minene oyo eza liboso na biso eza kaka kokunda te, eza mpe kobikisa. Tika ete Nzambe apesa motema ya bolingo ya boyokani kati ya baartiste na kombo ya mwana na Yesu Kristu. Amen. Merci beaucoup, on applaudit très très fort. Tobetelier Maboko Makasi, Fiston Sai Sai, pour ce mot. Liloba Yabolingo, c'est comme ça que les artistes veulent, c'est comme ça que les artistes doivent vivre. Merci beaucoup pour ce message d'unité, pour ce message d'amour. Alors nous continuons, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous appelons maintenant la chorale de monter déjà pour accompagner Monsieur Abbé, la chorale de la paroisse, la chorale, voilà, montez. Entre-temps, nous invitons le président Masumu aussi. Il va venir prononcer son mot de circonstance. Qui sera bel et bien accompagné. Ah, nous allons Bandeka chorale Nasengi Kimia. Si vous avez désordre, vous avez la caméra. Vous continuez dans désordre na bino et vous allez bien à TV. Merci Mingi.
Alors nous demandons aux artistes qui vont chanter l'hymne de l'NTPC. Ce va vous matin déjà. Entre temps, il y a 12 minutes pour capoter le long. Installateur, on a fait un micro pour l'hymne de l'NTPC. Ok, Monsieur le Président, nous sommes là pour pleurer un des nôtres. Il était notre représentant, valable représentant, dans le Tchangou. Aujourd'hui, il n'est plus avec nous. Votre mot de circonstance, devant le monde, devant les artistes, devant les amis de la presse. Parce que tant que président ici, vous voyez rapidement, et puis, Bana, Yamundori Maloba, après on va continuer. Bien. Makambo Yakoloba Mingi ezalité Nandenge comité d'organisation na kombo ya bandeko nyonso oyo tozalaki na comité restreint. Fiston Saïsaï, Esobe, Zakala, Mbele Sombo, Mindondo, The Best, Papa Kwedi, Nazopesa, merci, peu félicitations. Nandenge Tobundaki pendant des jours et des jours pour que tous à la calme s'il vous plaît. Tous à la calme, Bogoyoka chorale. Il y a ANTPC, Bagoyemba hymne. Il y a ANTPC. Donc tu remercies Mingi na comité d'organisation restreint, comité ya ANTPC nyonso pe mobimba, ba président ya ba groupe nyonso, bino nyonso bozalaki na ba réunion tosalaki, topesi merci na famille ya ndeko na biso Mundweri, topesi merci na bourgmestre ya Njili, topesi merci na bana Njili, topesi merci na ba commune nyonso. Tobundi, potopesa ndeko na biso Mundweri lokumu oyo ekokina ye azali artiste ya likolo, il fallait tosalela ye eloko ya likolo obeta maboko pona bino moko s'il vous plaît. Tozopesa merci mingi na gouverneur de la ville na ndenge salisaki biso Atiako lisali yango ekomaki ependelaki biso mifinga moyibi tozopesa merci na mama Olive na ndenge pe mama Olive Lembe na par assistance nyonso wana mifinga mais tala victoire lokuta monene abuo bien. Merci mingi hymne ya NTPC. S'il vous plaît, n'aba artiste o nyonso bazana se. Soki hymne na NTPC bandi totaka loboko awa na motema. Esika nyonso zali artiste tia loboko na o na motema. Mise, s'il vous plaît, mise. Bon, ça va, c'est parti. Ok, c'est parti. Monde des artistes comme
Vive les artistes comédiens. ANTPC, vive les artistes comédiens. ANTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. ANTPC, solidarité, la dignité et l'honneur. Mettez ma boco. Merci beaucoup. C'est ça la solidarité des artistes. Nous allons continuer. Alors Sika, Tokobenga Bongo. Tokobenga Bongo. Nous profitons pour remercier également l'aumônerie catholique, l'aumônerie des artistes catholiques, na Lissoumi na Bango, Tosengi Bango Lissousou, merci. Également à l'honorable Tissel Vouanga, bien sûr. Merci. Alors maintenant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Tokoyoka, mot de la famille. Tosengi pas vraiment la famille. Akoya kozwa liloba et puis tobengi bana ya Mundori baya kozwa maloba. Votre attention s'il vous plaît, boyoka message. Il y a bana, il y a Roger Fika. Mais baza tellement émotionné, je ne sais pas si je vais raconter un message na bango. Mais le plus important c'est que message est le cas. Et gotanga me pa Abdias. Voilà, moi na mobile Abdias. Bonjour, bonjour. Raison funèbre d'enfant. Cher défunt Papa Vic Asunda Mundweri, c'est avec une vive émotion que nous avons appris votre tragique disparition, qui d'aucun de nous, tes enfants, ne peuvent retenir ces larmes. Votre disparition constitue une perte à jamais irremplaçable dans nos cœurs. Vous étiez une père tendre comme Dieu le Créateur des cieux et de la terre, un éducateur de tous les enfants du monde en général et de notre chère famille en particulier. Vous étiez un pacificateur. Votre talent en tant qu'un artiste comédien a valorisé à l'échelle tant nationale qu'à l'international. Et notre famille. Par ailleurs, vos œuvres artistiques immortalisent votre présence dans toutes les générations. Vos bienfaits restent à jamais gravés dans nos cœurs. Nous, tes enfants, te disons avec beaucoup de tristesse, forever Papa Vic Asunda Mundweri. Merci, je vous remercie. On applaudit très très fort, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'était là le message poignant des enfants Mundweri, des enfants Roger Vika, à l'occasion de la disparition de leur papa. Alors, nous allons tendre le micro à un représentant de la famille pour la Lilobaya famille. Première parole Nangaï, en tout cas, elle s'appelle Makasi pour la réception. Contribution Oyo et Markinga Makasi, ils allaient à Massoum. Malgré ma perturbation, ils allaient à Makasi, Onjili, Banda, Boy. Mais, en tout cas, je vous dis avec toute sincérité, Massoum nous a rendu un bon service. En tout cas, nous avons réglé ma casse. Il y a globalement à propos il y a Rankino Tindingue et Samagi de se retrouver en. Mais la présence il y a SOB na Saïsaï. En tout cas, on a remercié ma casse. Mais le souci majeur nangai, papa ça n'a pas à mon côté. Donc on a bayaki na ndaku, bamoni ndaku. Et ça la pour la première fois et ça la pour la seconde fois. Ça a toujours un souci en bas. Bachaki songi makasi. Mais si que famille, n'enge bamoni organisation n'enge leki, na cadre autoleli ya biso papa,
bapesi félicitations na président Masumo na association Mobimba na ndeko na biso ataki kombo Fiston Phénomène que bazaki na raison to rendre hommage ya suka na papa na biso na esika ya boye na si bino nyonso pe bopesi biso raison. Merci beaucoup. Aina koloba koye naza ko représenter famille ya tata Mundweri o biso toyebi na kombo ya Vika. Règle na biso ezali boye en qualité ya représentation ya tata territoire à dos représentant. Et sengaki Vika po papa na azali. Abotami na papa Marcel Noki na mama Hélène akufi kala mingi pe. Règle na biso ezalaki fallait mwana normalement akundaka papa. Mais toye ko kamwa Vika liwa toyebite subitement Vika akufi papa na atikali ok yem tangaki akunda papa na. Ezali liwa hélas nzambe mutu asala. To remercier bino nyonso ndiki boye public o ezali présent awa na o bassiste biso. Toleli pe kotia tono kalokola mbula te po faute de temps makambo ezali toloka na biso ebele. Na minute oyo tokomi koyoka pa makambo ebele boye tosengi Vika ndenge aza kokota na mabele makambo wana otika po interprétation ndeza koboma. Alors ndenge ezali boye eloko biso nde tokosenga na no ya famille ya papa particulièrement tosengi remerciement na gouverneur puisque ye toyebi oyo asali mais toniati lisusu sete na biso na mama eza flatérité na mama Olive Lembe po asalaki descente neti na ndaku asengi biso banzembo ya mboka donc alelaki na biso ensemble donc toledi kozala bengrate ezali politique te mais ezali assistance sociale oyo asalaki na biso vraiment pa yali alanda tosengi ye vraiment merci toza mpenza na baintérêt te nde totala mais acte oyo asalaki abomita na ye il paraît pas oteki voyage en tout cas tosengi merci na mingi ya koloba eza lisusu te po mingi fale ezala koloba tosengi kaka public malamu Mundweri akundama malamu nzambe oyo ya basetre na biso basambelaka babatela ye mutu moko te ya qualité ya papa naza koloba fale natia prière akozwa esprit wana te public oyo nyonso ya liba bota Mundweri te kuna na métropole toyebi oyo toyokaka ezali cimetière nyonso toyebi oyo toyokaka que ça soit niveau ya science sorcellerie azali mwana na biso ndeko na biso oyo asali likambo wana nzambe mutu akufuta ye totie page spéciale na nzambe alanda atika te po biso toza na mesike te ela niveau na ye nyonso mokili esalamaki na liloba elobamaka ekokunda ekosila mpe kaka na liloba oyo tolobi ekangami na moi awa na se ekangami na likolo akozala esclave ya mutu moko te soki mutu ya mokili mutu asalaki yango soki nini aniataka babele te azala nzambe ou Jésus soki mutu ya mokili akomona ye nzambe na biso toza kosenga te ba tout le monde akolanda ye puisque age wana yango nzambe atiaki mutu akufa te ebe ezalaka 120 ans suka peut-être 70 ans Mundweri akomi na yango te mingi bakoloba aza koloba nani aza koloba na no ya famille Mundweri aza mayebo teke apotamaki na se tosuki si boye au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Tozo betele maboko parce que biso ba comédien tango tozoka. Ba problème ba monsieur bazaramo na likukuma pona roya mais lui il est venu pleurer avec nous. C'est pourquoi mention spéciale le coup la fait alingi a honoré Jenaye Mundweri pour tiquer 2 minutes seulement parce que le temps est vraiment parti et à honorer Nandengene. Merci beaucoup Robino. Bonjour. Est-ce que vous allez? Voilà, donc avant à la musicien, pardon. Avant à la musicien, Nabana Kotala théâtre, il y avait Nabiso Mundweri, pas théâtre Nabango. Biso tout à la génération, les presque tout collé, Naba comédie Nabango, n'est-ce pas? Voilà, nous rendre hommage. Nandenge na ngapo nganzamba pesa ngai ndenga kosekisa te mais pona koyemba bato basepela kwa na ebite bino nde bolingi na sala nini eloko nini bolingi nini Robine Mundi boyelelo un généraliste moyelelo Tokobi na miso
alelo tokobi na miso ye ekotalanga te biso tutoye pour accompagner fe na biso Roger Vika Mundweri nalingi toyemba ensemble quoi ese micro ezokoma ntina suka kuna ezokoma Robine Mundi boyelelo eza Robine Mundi boyelelo toke Robine Mundi boyelelo un généralissime boyelelo tokobi na miso tokobi na miso alelo okomatanga lelo okomatanga merci ma Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 7 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission.